Bolingo to dinga motema pona yebi bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Océan du Congo Info na yango bandeko balandi ya magazine Océan du Congo Info na pesi bino mbote esika nyoso ezwami bino petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino. Magazine Océan du Congo Info ya mokolo lelo ezali bongo na invité spécial o azali bongo Congomani o azali bongo résistant o azali bongo moto oyo aliko tombola mongongo pona ekolo aye. Lelo tokosola na ye maye oyo makoleka la Est ya République démocratique du Congo, tokosola na ye dossier Mwangantutu, tokosola na ye pe makambo oyo mazali bongo koleka pona tina ya maponami pe mo moketo kokota na conflit Lamuka El Muzitu El Fayolo. Kasi bandeko balandi kaka ndenge tolobi ete tozali bongo na invité spécial moyen penza to umela te na monoko wa biso esengeli tozwa invité la biso oyo tokokabola na ye makambo oyo ezali bongo ya motuya pona République démocratique du Congo. Kabuya l'homme puissant soki toza monoko moko to invité la biso. Beauté mon amour. Beauté au sein de la presse. Bonne santé. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Bonne opé. Ah, nangolo nzamba zobatela. Et c'est ngola biso penza po ete toluki o mwa mingi Kongomani kasilelo nzamba salingolo po ete tosolo na yo lokola makambo oyo yebi. Kasi yambo penza to tuna mituna na invité la biso to kele bongo na Est ya République démocratique du Congo. Kabuya l'homme puissant vidéo. Nous disons ceci à tous les Congolais qui nous suivent à ce moment. L'armée ougandaise n'est pas venue se battre contre le M23. Non. Ils sont venus pour chercher la paix afin que nous tous nous puissions chercher la paix ensemble. Et le M23, nous voulons la paix. Nous avons cédé certains espaces, là où on contrôlait. Mais, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dit avec les African Community Regional Forces. Si nous laissons les espaces, aucun FRDC peut fouler les pieds là-bas. Na basi ete wali Congomani okoyeba maimanso makoleka la République démocratique du Congo, précisément na Est la République, on a tout côté la bongo message ya kafuka ba M23 ba pesi biso na boye ya ba Ougandais o biso soto yebi ba soda ya Museveni ba kotaki kasi ba M23 ba lobi ba Ougandais ba yete po ba bundisa bango po ete ba Congomani ba baki ba yeko bundela ba bango kasi bango ba bi ba yete po ba bundela bango mais ba yende ko cha mondelo to lo baka zone tampo to ba de ko yoka alobi soki FARDC Poussani kaka la mondelo oyo ba Ougandais ba tché c'est que guerre de FARDC a provoqué bango yo en tant que Congolais nini okoloba quelque part ils ont vraiment regret ils ont fait ça passi baye ko tshela o mondelo na kati ya ndako na yo moko ke ba tsheli yo awa ozana droit ya ko poussana awa te c'est-à-dire quoi dans ma kambo kotala image au total motema pasi étant que chrétien nzambe apesa makoki na biso bae o ponzamba okitate po abundela biso apesa makoki motema ezala ya malamu tokuka kobunda pona mboka kimia ekota na Est ya RDC. Nzambe apesa motema makasi to bunda kasi na bolandi komona ete tata mokonzi mwa ekolo wa biso mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ali koloba ete biso tokoki kozongesa mabe na mabete azalaki kobenga kaka population koloba ete tozonga na bolingo ya Nzambe po ete tobikisa ekolo mais lelo likambo yango ezali ya masasi uto pe tosambela tokomona kaka bango nde bakolonga biso biso tokolonga te yo lobi siko tosenga Nzambe est-ce que Nzambe yango azali kaka la ngambo la bilo ba chrétien azali na ngambo ya ba musulman te azali na ba ngambo ya ba kimbangiste te pamba te ba kimbangiste tata mokonzi mo ekolo autaki na kolaka bango le 6 avril mais ba kimbangiste ba mo lokole pesa makite ba sali pression kabuya l'homme puissant vidéo ba kimbangiste bazo célébrer feria RDC tombé Kini tombé. C'est quoi Nzambo bilo bozela oyo wapi apesa bilo makasi ko ete Ce qui n'a la dit parole là très bien
le président de la République a dit quoi? Torozong sana mabe na mabete. Étant que chrétien, moi aussi je parle étant que chrétien. Donc na telemi mingi na sima maloba ya mokonzi ya mboka. Losambo na biso ezaka pa nzambe. Oui, tu as bien dit. Nzambe aza pona ba chrétien ou ba musulman to banani. Nzambe aza pona ba juste. Mabele o tozo bundela na ba M23 eza mabele ya Congo bazo luka bayiba ba minerai ya mboka na biso. Lokola nakoki kozala sima maloba moke ya mokonzi ya mboka tozongisa mabe na mabete biso tokofunda bango ka epa nzambe nzambe nda kopesa biso makoki ya kokimisa bango. Mais lelo tomoni bakimbangiste ba revendikaki ba droit bamoni ete tatalaki bango mais yali bongo komoumela bakimbangiste basali ba marche bakomaki na palais du peuple balobaki oyo bakokaki koloba bilili bizali nde tata pa moni ke pression oyo eleki esengeli mpe na yanola bana ezali mpe moko soki toke na biblia tokomona ete 5 filles ya Tchelopchad to na kosete balakelaki bango eyaki mobeko ete soki papa na bilo akufi me bobotami basi bokozwa bongo biloko ya papa na bilo te boko héritage wana te ndenge bato balokota le français baloba mais nayi kotala ke bana wana babaki te papa na biso asali mabe te aservaki nzambe akufi na makambo ezali ya ye moko aboti pe mobali te bongo boni nkita ya papa ekende kaka boye pona mobeko moko bana na balalaki pongi te bayebaki mobeko lewite pa ya nzambe mais bango balalaki pongi te batelemaki lokola bakimbangise topesa bango lombonya nyakobela ete papa biso toza basi me faut tozwa bomengo ya papa la biso toza basi sengeli tozwa na nzela ya bamarche na nzela ya koloba na nzela ya mikanda na nzela ya kosala makelele mosa yaki azwi likambo yango ameme pa ya nzambe nzambe alobi pesa bango bénédiction na bango mais tango bino bokolala bokozela nzambe cela veut dire bakimbangise bali na makila mosusu po bango lelo bazwi férié na bango pe lelo bazo célébrer yango pe férié yango na ndimi te ke bazo futa batu falanga eli férié moko kaka to pesi yango bongo ekei batu bavani pe na ndako pe yokami etikali pe bongo siko pona Congo patrimoine na biso este na biso baza ko agresser baza ko boma baza ko violer baza ko sala makambo ya mabe pe baye ko katelo mondelo kaka ndenge mo lobaki ozela ka nzambe nzamba lobi c'est sur le violent qui restaure le royaume d'ici malobi pas sur une Rolanda ou bien océan de la presse il y a pas si na moni na mo konzi ya mboka na moment oyo ya date ya le 6 avril après yango ezala journée fériée ya ba ndeko na biso ya kimbangiste mais na part na ngai en tout cas je suis pas d'accord dans quel sens. Naza d'accord nangote na même année oyo a autorisé balamo quand même année et bandi à célébration. Pour moi, il peut autoriser en 2023 mais ba comme à célébrer yango peut-être na ba année oyo izakoya. Il y a personne qui bango umeli pe balobi ba 2 ans passés tant que qui ndemo mbangu tant président qui na nkamba et umeli yango na tanga officiellement ba officialiser au camp. Dans quelques jours na ba mikolo kakawe ya 2023 on est officialisant comme une journée fériée. Et puis journée fériée, il y a des gens na kati ya mboka na biso oyo ba yebi yango te. Il y a journée ya lelo ba yebi yango te. Donc mutu na no ache yango na mutu te. Donc batu baza vraiment nango mur eza bango bakimbangiste. Et quand il côté le micro pena baladeur ou bandi ko questionner batu lelo na ville à Kinshasa, je ne crois pas aux 5 réponses oyo hein. Yoza moto ya sango mopanzi sango oza bien informé pour na komema sango na télévision le lenge tozalia yango toza informé mais pas tout le monde est informé donc côté wana naza contre président par rapport ya axe esa mokolo ya lelo donc ba appliquant trop avant il fallait ça ma mikolo za koya peut-être le kola tozoke na maponami mwana mboka tozoke na maponami yango wana balobi te to célébrer yango kana lombango po ete tant ezali mokuse mais toki bana lombango na Congo central na banzo yebi ete bakolela chemin de fer etekani bakolela nzela ekomi kotekama bakolela plus loin ba mai ba biloko biyike ekokelo kotekama sikoyo tango bino ba Congo mani oyo balobi pe
Congo ya lobi menga na lobaka Congo ya lelo epesami bongo na bino bilenge pamba te bino nde sengeli botombola mongongo bino nde sengeli bosala na botombola mongongo ndenge bokomona etamboli ya mboka biloko bikokende bikoteka mabipai na bipai nini bokoloba to mpe likanisi nini boali nango mpona biloko wana bisalama te. En tout cas regret eza makasi biso na part na ngai étant que chrétien nalingaka kolelalela mpona makambo wana te mais eza mpona mpasi mpona bandeko mosusu. Dans quel sens? Moto mosusu aza chrétien te aza ni musulman aza kaka moto kaka ndenge babaka charnel moto moko nyama. Donc na bango nde baza na douleur makasi ya makambo ezokoma parce que pendant 5 ans oyo tokokisi ya mokonzi ya mboka en tout cas makambo ya malonga tomoni te tomoni makambo ya malonga te wana na kozala clair nyonso oyo aprometaki biso tomoni eloko moko te esalami rien. Donc nayebi te tokoloba nini. Auparavant ezalaki confinement Covid emeli biso na mboka mokonzi moya asala te depuis Covid le kata. Il y a combien de temps? Rien ne marche. Et puis soki ka pona makambo ya Covid te makambo ya este na biso depuis avant président Fachi. Je te respecte là où vous êtes avant oyana bokonzi na yo oyebi makambo wana tangu yo ye eza ba place ya liboso kokai kopesa pe pona koluka pe ba voix tozoke na deuxième mandat tozoke une élection organisé première élection na yo étant que président de la République élection à liboso lingo organisé en 2023 oko réussir ba voix ndengeni soki obandi kopesa peu na est ya RDC obandi kopesa pe na mono za déjà à moi 5% ya bakimbangiste po côté wana longonia ndengo chebo mokonzi wana ba kopesa o ba voix en tout cas pas si mingi za wana pas si za pona bandeko oyo ba bato niama. Moi étant que chrétien je pleure toujours à Dieu. Ce qui lelo Fachi asali elo côté menzamba ebi nini akosala ponga na se retrouver. Donc pasi mingi eza pona bato alolenge wana bato nyama ndenge tolobi ndeko oka pasi mingi pona bango mokonzi ya mboka ngonga esili nini okosala pona bato wana. Mwana mboka ngonga esili nini mokonzi ya mboka okosala pona bato wana mais tango koloba makambo ya kozala moto kati na liloba ya Nzambe to pe chrétien ndenge tobengaka po to kolanda Yesu Kristo mu eloko moko ematingai Biblia ya kaka wana elobi na biso ete na mboka na yo esika yo ozali nde lipamboli na ezo dépend. Bien sûr. C'est quoi bilo bali basala Nzambe tango mobulu ya ni kuna ba M23 bakokanga mboka Congo na occupation. Est-ce que bo pambwami Nzambe tango lobaki likambo na yebaki te na bakisi lo lisusu na Josué conquête d'Israël. C'est que ban Israël peut ba bundaki pour être baso bon somi na bango pour être ba kele kova na Kanana. Mais ce ko ba chrétien. Est-ce que Seigneur ka to vanda? Nzambe kitisa mane ko kitate boko zo apeli pambo ndengeni. Boko bala kan ba kela so botangi. Misale ya lite boko me l'église ba pasteur ba kosaka botambola kaka lolengi wala pona ko bata make boza ben compétent ko bundela mboka bolingi boki mengo. Jeunesse obiso to ko pesa maboko to pe ali nini sembola lo la likambo. Soki na zongi esika olobi balobi lipamboli na yo ezako depo. Oui, la Bible nous dit il faut prier na mboka oyo zwami po ete lipamboli na yo ezo dépendre na mboka wana zwami. Oui, c'est vrai. O eza wana to ko salisa ka ko bondela. Po Bible azotinda biso to bondela po na mboka oyo zwami. Ce n'est pas dur que parce que tu es congolais, même le Ghanéen, Oya se retrouvé peut-être na kati ya mabele à RDC. Aza obligé à prier pour Namboka RDC pour être lipamboli na ceci rezala mabele o. Ce n'est pas kaka pour na biso ba congolais non. Pour na pays étranger nyonso et si ka nyonso ozwami, oza obligé ya ko bondela pour na terre wana o makolo na yo nyati pour être lipamboli na yo eza esika wana. Soki nazongi na Josué et Seigneur qui babunda pour être longa et ya. Oui, nous sommes obligés, malgré nous sommes en train de prier.
nous sommes obligés de bagarrer. Mais au Yebi, moi d'ici quand tu as faible dans l'armement, tout est le président français Macron, dans surtout qui na discours na abandi ko condamner biso, wapi. Condamnation et bandit na administration. Quand on dit l'administration c'est quoi? Administration des autres gérer ma cambougnonso. Le quoi toi derrière na faillite na administration. Il faut Premier ministre Samba Lukonde azali mokambi ya gouvernement. Je compte pas à Samba. Moi je regarde directement le IMA. OK. Je regarde le président de la République, pas Samba. Donc nous sommes obligés de bagarrer. Poto bunda bien, il faut au banda l'administration la biso. Président Fati, moi je compte à toi. Le premier ministre Samba, oui, yondo engagé et puis bo sangli association entre toi, entre vous et Samba, bo ju bo sali ba ministère, bo créer ba ministre. Administration yango wana. Place ya kobongisa nde yango wana ndeza moto. Poto longa lolengo lobi bana ba Josué babundaki. Il faut tobongisa administration na biso na lo sambo o biso ba chrétien tozo sala et kopesa biso elonga. Merci na lo sambo biso ba chrétien tozo sala et kopesa biso elonga to banze to ba chrétien boza koyoka toza pays laïque lokola pe ba musulman mama Jawa assalamu alaikum ba musulman na bo ali bongo na Ramadan boye ba penza komo bondela malamu pona ekolo wa biso Congo bandeko mona mboka tozali kokele moke kasi toki mananu mbangu na kotala maye oyo makolekela biso na République démocratique du Congo. Les instances judiciaires après perquisition ont saisi des armes. Est-ce que toutes ces armes, c'est Mouyej qui a autorisé? Ça, c'est ce qu'il n'a pas dit. Et si cette arme est autorisée par Mouyej, on vérifie les allégations, c'est possible. Ah, ok. Ton arme est légale. Bongo oi. Et ici, on analyse les pièces Yandako à Gombe. Soulignons. Biloko ya société MB. Bakotina Nuteo. J'étais avec coordonnateur Gustave. Ngai Naye. Nous saluons cette équipe. Ma vidéo à l'appui. Si vous en avez parlé, moi j'aborde ça un peu dans les détails. Il y a 4 concessions à SMB. Mon frère, il y a un aéroport au sein de la concession SMB dont l'avion descend à tout moment. Il y a 4 sociétés à Mangachuchu, avion et Kitaka. Même concession, Camille, les aéroports. Il y a Miba, les aéroports. Il y a Mangachuchu, c'est un aéroport. L'aéroport Nakati est géré et contrôlé par l'aviation civile. Et la gestion de cet aéroport est privée. Aucun inspecteur ni division provinciale Yami n'est à Kazolo Nakati à SMB. Mangachuchu travaille. Chaque fin du mois, il verse $100,000 pour le service de sécurité de la province, la police, l'auditorat, les magistrats. Tous ceux qui vivent dans le Nord Kivu étaient en train de fermer les yeux puisque bouffent dans l'assiette de Mangachuchu. J'ajoute. Mounia Mirima Soki Mounianani, le notable Hutu qui a été abattu il y a 2 jours à Goma, vous avez suivi l'information. Cet homme était aussi un opérateur minier, mais un notable Hutu dans le Massif. Il est proche de l'honorable Ndaïchimie, qui est notre Hutu, mais qui siège au Parlement congolais ici. A été abattu puisque les hommes de Mangachuchu qui opèrent activement à Goma ont accusé celui-là d'avoir été de mèche pour révéler les opérations de Mangachuchu dans les services de sécurité. Et il était préconisé témoin pour le dossier Mangachuchu dans les dossiers qui lui concernent. Et ces services l'ont éliminé à partir de là. À bout portant. La mort de ce monsieur, c'est Mangachuchu encore qui a commandité à partir de Makala. Nous tous qui parlons de Mangachuchu, tous les jours les gens appellent. Tu veux votre vie, on nous garder. Depuis que Mangachuchu a commencé à tuer, il a fini toute la population congolaise.
Voilà mon amboka la bande c'est tout kolanda dossier Mwangantutu o biso toyebi un député congolais mais le londe to ko yebaye azali bongo rwandais malgré une foule ko déranger biso mais ngoto ko empêcher poto ko ba na magazine po et ali bongo mosala nini okoyi koloba balobi bazo footballa bazo kuta biloko oyo ezali ya kosakana te ke un individu akoyi kozala na roto na bolandi ndenge matière ekosemba maboye nini okoyi koloba. Bon, moi, je parle en tant que chrétien toujours. En tant que chrétien congolais. Parce que chrétien congolais. Parce que ils ont poste clé. Oyo, mutubuso ko kotate. Le quoi na parlé mana Sénat et elle bisika o bato yo bato voter ba loi. Attention photo ça tout est accepté. Elle bisika ba ko lobela ne mboka. Ceux qui déjà ba infiltré ba na carte. C'est que nyonso ko lobela tambola te. Ya ko to ni parlement na biso échoué. Papa Mbosso, nous sommes les Moulanites. Était des sièges, Batou Bazali, Bakosa. Mais il y a des gens qui ont malgré tout, Moïse. Mais tous les gens qui ont cassé le Mwangantutu. Oh, il y a un coup d'état, l'homme qui c'est vraiment, il y a des personnes qui ont passé. Pas mais quand je dis, je parle en tant que chrétien, Nzambe aza Nzambe. Il a fait combien de temps Mwangantutu wana na parlement? Est-ce que toyebeke makamba boye kodima? Toyebaki yango te, toyambaki en tant que Congolais. Quelque part, loi oyo bazolinga bavote wana de père, mère, quelque part ils ont raison, ils ont raison pour na ngai. Malgré moi, Mbutu mais... Et Vandeli Mingika pour la Moïse Katumbi pour sa candidat président. En tout cas, je suis fanatique de Moïse. Ah bon? Je ne connais pas Moïse Katumbi. Na mona yena nite. Lui, il est de Lubumbashi, moi de Kinshasa. Depuis Nabotama, je connais mieux Congo central et Kinshasa, sauf Brazzaville, Gabon, Mboka na Tambola. Na kati ya mboka na ngai na République démocratique du Congo. En tout cas na tikala kokoma na Lubumbashi te. Mais na yebite moi mobali wana sala ndini tata wana. Je suis fanatique de lui. Ah, Moïse Katumbi Chapwe. Je suis fanatique de Moïse Katumbi. Donc on n'a pas fan hein. Je suis fanatique de Moïse. Félicitations à ta chrétien. En tout cas aujourd'hui ce qui a tué ma ponami, moi, naozala mutu aliboso, akokoma na centre, et puis mutu aliboso, akopé sa voix, et ozala ye. Mwana mboka, toke no le kambolobi élection, et bani Singapour était, ah, Moïse Katumbi a déjà conséquence la voix na ye, malgré congolité, malgré tout ça, n'a pas battu sur le binga la obo kolokita. Kabuya, vidéo. Maintenant, dites-moi. Quelqu'un qui a un père grec, italien, israélien, une mère zambienne, une femme tutsi burundaise, rwandaise, en quoi il est connecté à la République démocratique du Congo? Simplement parce qu'il habite la RDC? Nous disons non, il n'est pas éligible pour être candidat à la présidence de la République. Il ne doit pas devenir un précédent dans l'histoire de la RDC où un étranger, ça expose le pays à des risques énormes. Chani a décortiqué par rapport à la nationalité de Moïse Katumbi et les politique. Mais Moïse Katumbi a déjà une voix au Babombela. C'est que la Simanaya, ça a tombé de personnes. C'est quoi tu me dis? Mais, il y a la mouka. Martin Fayul m'a dit. Fumons pas Mouzito. Nous devons attendre aux actes auxquels nous avons Moïse Katumbi. Océan de la presse. Bazobenga Moïse Katumbi a la nationalité. Bon, moi je sais qu'il est congolais. Dans la place Moko Natel et Maka, il est aussi juif. La Bible nous dit, peuple nyon sur le côté, mais la peuple Israël, juif, balakelama, mabé. Ceux qui t'osent sentir, t'osent subir, t'osent subir les lots. Moi je condamne le défunt Mobutu. Wana eza analyse dans histoire dans la saliba recherche. Je condamne le défunt Mobutu
quand il y avait la guerre, toyoka discours na entre amis et frères. Akenda et pas frère, frère étant qu'Africain. Ok, qu'on soutenir Égypte. Pour mais la peuple on nzamba zolo bela wa ko simba yango ala ke la mamabe. Porte ya malédiction et biso to fongola yango. Pour ça qui ba israélite. Et tant que Moïse Katumbi, moi je le connais, la nationalité Topaki, c'est là qu'il tant que juif, nous avons une bonne relation avec Dieu. Mbokawe, mon bonheur, c'est Moïse Katumbi. Wana, c'est n'engage que moi. Ce n'est pas vous. Moïse Katumbi, naza fanatique, nayo numéro 00. Plus que ta femme. Wana, ça n'engage que lui, Aza fanatique, il y a Moïse Katumbi, numéro 00. Tu vas dire par rapport à. Il y a peuple juif. Mais la Bible nous dit, si je ne me trompe pas, dans le livre, il y a Romains 2:28, quand on a la Bible, la Bible dit que juif dont on besoin de là, et c'est les juif il y a un côté, mais il y a mon limo. C'est quoi par rapport à la chrétienté? Romains, si je ne me trompe pas, 2:28. Tokotanga yango po etende kwa li chrétien tokozonga la 8 ans bapesa biso na télé kaka 30 minutes yango pe tozali kosala mais balobi na biso na Romains 2:28 si je ne me trompe pas balobi ba juif o bazoloba ezali ba juif ya chair te kasi ya molimo mais namoni attaché na chair c'est quoi par rapport à verset là qu'est-ce qui prouve que Moïse Katumbi n'est pas chrétien? La compétition parce que le Bible identité na ya juif donc il ba israélite parce que ça ka yo to lo barangote ezali bato ebele mais bakimbangi sebe babakisi to répondre wala na dero mais pour aller ko sala moi débat makasi to ko kende lisusu bakimbangi sebe balobi soki ba reconnaître kimbangu te en tant que nzambe na Congo malédiction ko sala kaka c'est du n'importe quoi. Kimbangu n'est pas Dieu. Dieu par rapport à quoi? Ne pas Dieu. À Koufa Pola, l'histoire n'a eu tout le monde a dit. Il était prophète, mais pas Dieu. Dieu c'est Jésus-Christ. Donc, Bandego Nabiso, Bata vert blanc, Bata SMP, Bobong ça non langage côté wana. Bobong ça langage côté wana. Soki na zongi na paria Moïse Katumbi. La Bible na kati ya Bible azoloba peuple wana eza ya molimo ya mosuni et qu'est-ce que tu prouves que Moïse Katumbi aza ya mosuni ya molimo te? Pourquoi pas quand Martin Fayulu m'a dit oh azaki candidat unique à la Moka na 2020 na 2018 plutôt ou qu'on soit monsieur Fayulu premier ministre honoraire oyo asala pe musala et monana. Mais vous préférez Mouzitou, pardon, Fumon pas Mouzitou, l'homme de titrisation des terres, à Salapé Moussala et Monana, Batubaso les laïs, Banda Kenda, $, et quel magasin, mais vous préférez Moïse Katumbi, Oyo Baloua et Zobine Belé, c'est mon opinion. Pour Moïse Katumbi, c'est mon opinion. Ce qui n'a l'obina yana la Mouka, entre Mouzitou et le papa Fayulu Madidi, il n'y a pas l'amour entre les deux personnes-là. Parmi Bango, Mokoza trop soifé d'argent. Et puis ma coquille Mingiez, Oaza soifé d'argent, Zana ma coquille Mingite. Azana moyen de vivre. Oaza moi ma coquille, Azana amour. Mais l'autre est au Kabola Bango. Parce que moi, quand tu bien vraiment, tu peux imaginer moi dans Mboka, aux autres trahir Mboka, kaka na bat auto ebike, yé nangai, le Martin Fayulu, le président Martin Fayulu. Quand je dis président Martin Fayulu, le président il a parti la Mboka. SID, pas président élu, non, tu n'étais pas élu. Comment ça qu'est élu? Il n'était pas élu, il m'appelle que président Eli. Il n'était pas élu, Eli est là. Ok. Oazala Eli, tout le monde a babengayen. Il y a un enfant dans la kiti bokondi boye. Ok. Mais lui, il était adversaire. Sur une robongi salingala.
azalaki adversaire bazowelela kiti oyo aganye oyo aéchoué yebaka moto soki apoli alingaka bitumba esila noki te okoti ti esuki aza na amour te mais abandi akola exception figure ya bachrétien na elongi mais na motema te soyez chrétien au fond du cœur. Oui. Martin Fayulu m'a dit na lit no so sala ba bete ba lacrymogène ba salier boy ba tobola ba pinenaye alobi pour la Congo na bana ko la tsanga ni lo. Asuki wa il est corrompu par Kabila, vrai ou faux? Vous connaissez ça bien même. Moi Mboka, il peut trahir son pays? Je ne crois même pas. Donc il y a un des personnes dégoût. Épreuve, bon tout le épreuve té sentiment yango oblo bomoneli ake epa ya Kabila po nzemba ngo zoembama kaka po apesa matata mpo mbote asanga na Moïse Katumbi basali marché ya libération ya soutenir FARDC. Maman toza akata mboko on se connaît bien balobanga mai eninganaka pamba te ba effet komona oyebi que na ba mikili ya libanda il était parmi bat oyo ceux qui a quitté Afrique a quitté na mikili ya poto ba Congomani o ba vandaka na mikili ya poto baza koya koyamba ye na esengo nyonso po ba mona ki azo défendre mboka mais lelo akende bakoki kobeta ye mabanga okonzima te. Là je vous dis ce qui est vrai. Magazine ebandi kokende kokoma na suka kasi tozo na video ya boyambi ya mona mboka Martin Fayulu m'a dit na poto. Martin Fayulu m'a dit le lengo utai kuluba bayambi epena esidele na mikila bapaya kasi yo shona o ezaka ka Moïse Katumbi pona nini na mabenyo so o Moïse Katumbi asali na kati ya République démocratique du Congo ko bebisa ko komisa ke katanga na bayiki noa boloka nyeza la teme yo zalika la mona mboka Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'est pas président de la République. Quand vous disiez que Azolinga Kabola Katanga Kinshasa, non. Il était gouverneur. Il était. Avant Moïse Katumbi comme gouverneur, banungu nungo yo na époque à Zaïre toyoka yango. Balingi ba komisa Katanga kino avant kende kuna fozo visa. Océan de la presse toyoka ngo vrai ou faux. Bon pour la ni bonika bolatsa pour na mobala batu chapeau oyo ya nzube bongaki na Yesu kaka. Bolingi bolatsa yango pona nini namoni bozui totali image awa yande kona biso Martin Fayulu omoni yeloko salami wana bayo yambaye awa pe salamaka awa toyebi yango bien corruption babengi bino boye bakopesa 20 000 10 000 mois katu kubianza epesami na poto bato bazo souffrir bazali avantage mundela tchela bango social mais bato bazo souffrir bazali malgré zo social peut-être il fonctionne pas azo social wana azana ba droit il faut fouta ba impôt tout consort arotika aneka maboko na maboko donc les APK ande moro yaka na moi base dans 4 personnes yaka na moi nini moi 50 euros ezana juste 5 minutes yoka ti image wana eza image à 30 minutes quand tout le monde awa bakangisi ba transco et 4 7 8 9 na sina mona na vivant na Sainte-Thérèse ba benga bino pena boya tokene makamba IDPS boya bachepe kanyaka bao bakukai kokende bakendaki na sina riska na IDPS ya défunt Etienne Tshisekedi notre papa donc na ko risquer lisu na mamba IDPS te na lala na lamuka na lota Moïse Katumbi na pesi na ngai na sina voter élection ezala ou pas vono yango élection ezala ou pas vono yango mais siko na situation critique ou ezali phénomène kuluna makambo ebele bino attaqué bakino
quelque part peut division angwana boyo kala kate Là, vous avez raison. sauver nation de Merci au Séant de la presse. En tout cas, au soulevé point moko très capital. Nakoki koloba boye, ezaki prière nanga. Le messier sortant, il y a monsieur, il y a la police Kasongo. En tout cas, na bandaki kolobango matin, midi, soir. Même ngai na bande konaka na bango à tout moment. Aza est compétent. Ah bon? Incompétent, totalement incompétent. Na mona non mokonzo alula bureau lokola été. Azala vraiment incompétent. Souci nanga, pe soué nanga. Ezaki alongwa place wana. Dieu est bon. Balongo lié place wana na nomination Ucho Salama. Je profite de saluer le général Alonga Boni au bâtiment numéro 1, il y a la police, il y a RDC. Ali moto ya kala ya garde. Moto ya kala. Na kobete lo li solo moko. Oyebi époque il y a papa Félix. Papa Félix hein? Époque Mobutu a nommé premier ministre. Ariska liwa tia kende na bureau na ye. Le général Mouta Sauvaye. Masolo na obeta batu ba oye bangote. Donc azape makasi na administration. Nzamba asunga ye paza moto nzambe atambusa la police comme il faut et puis général Obacheli biso na province ville ya Kinshasa nzambe apesa yo makoki okuka kosilisa la biso na kulu na oto sanango. En tout cas, Kuluna, il faut ici là. Kuluna, il faut ici là. Kuluna est mati. To yebite makambonde balobaka. Souci nangai na modèle na zomone la Kuluna. Océan de la presse, moni matete na biso. Donc na koma obengango beni. Boko leki sa 2 jours te. Mais tant batouana baoya, oyo so ba récupérer groupe OEZAT, on dirait que kanaka. Après 10 minutes, groupe OP va kende ba kende ko sala o ba osala. Mais na nzela bazo le kaona, il y a le souciat. Mais la police bango mo ba okima, oya retourna boye, tozana minduki te, tozana makoki te, bango bazana ba arme blanche. Désolé, papa Sunga Biso, papa Jean Bosco, si je me trompe pas, comme na Monaki, si Jean-Jacques Bosco. Sunga Biso en tout cas, tomona kimia na ville Kinshasa, kulu na esila. Musala yo kosala et kotombola nde président de la République. Matondo mosala kosala kotombola président de la République wana ekomi kokende penza po totika na mibu miketo basanza mike po ete mapona miesala soki président mosusu alimita mosusu pe akosala ya remaniement. C'est ça aussi mal soki ekozala kaka mona mboka Félix Antoine Tshilombo la deuxième mandat peut-être bango bako continuer pour to espérer na est parce que nomination eye conseil de ministre ba Uganda ba koti entre guillemets to comme na suka mot de la fin ya bokabone ni nokoyeb la population congolaise pona na muketa. En tout cas, merci au Océan de la presse encore pour la dernière fois na Koloba. Peuple congolais, to lembate, to bunda ndenge tozo bunda, mais beaucoup plus mabolongo nase. Moto akopesa biso kimia ya solo, c'est Dieu créateur. Mokolo likolo nase o tozo nyata. Yenda za na makasi ya kolongisa biso na makambo oyo na ngai na yo to yebi source nango te mais tozo subir yango biso tom su toza tozui lipa mai to meli mais bandeko ba na est en tout cas pasi eza makasi biso moto kokate pona armement toyoka ba tia biso embargo to boy kosomba manduki te donc ba longola ki signature wana ba pesi makamso ba lobi mbalo ba kosomba ba kosomba mais toza nango te toza compétent ya kobunda na ba adversaire makasi na biso c'est nzambe losambo
oyo nakoki koloba yango wana. Merci Nabanzi Penza awande toche point final na magazine Océan du Congo ya mokolo mwa lelo ya ko retenir ezalaki bongo tozalaki na invité spécial wazali Congomani résistant plus alobeli na côté ya Bonzambe parce qu'il est chrétien mais Nabanzi Bolandi la bokebi alobi toujours mabolongo de tokolonga ya solo na Nzambe de tokolonga kasi ce sont les violents qui arrêteront le royaume des cieux. Violence, paix, ezalaka. Merci mingi Nabino Bonso Obo Sepelaki, Nabolandi Biso ezalaki bongo ngai Océan de la presse congolaise. Nazalaki bongo liboso la bino polo kopesa bino basango pe polo kosola la invité la biso na pesa biso matondo na boye na ye. Soki bo sepelaki lo lenge tolekisi Nabino minute o na kosola maima République démocratique du Congo pe procès mwanga tutu lo lenge ni les olobama. Bon, bongo merci na équipe technique ou équipe rédactionnaire. Il y a magazine Océan du Congo Info ou ezalaki au four au moulin. Pour nous conseiller la bino Mosala Kitoko. Topesa bongo merci na Kabouya l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Nassima ya caméra. Gloire Ngoma Misapi électrique na montage. Pape Joy directeur recherche stratégique. Pesango Mokonzi pare à Bemiso Babiso. Pe na réalisation ya Mwanamboka. Kabouya l'homme puissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. La coordination ya Océan de la presse congolaise. Bonté comme là-bas pour Amin Tangola. Non, Mamour d'Angola. La Mokitene Florence ya Matondo Bido. Maman missionnaire. Naina Bino. Lissou Likolo. Ya Lissou pour la République démocratique du Congo.